Et puis, nous avons bana vivre la musique, va préparer, va ça en temps. Parce que bagarre aussi la tête. On a guerrier, on a passionnaire. Coupe du monde en 2017. Vive la musique. Produit moko soko total. Banani, bazali na professeur ya danger et puis bané bazwa cours mais biso to tsa bango ba bien belé po beta bango mabe. Donc bagarre ko c'est la te ba ye bango. Et puis yo on a maître d'école, na professeur Nos Kaouz. Ils a différent maître d'école la petite. Maître d'école la petite. Mais va la mal à cause de Nos Kaouz, grand pètre. Manga Congo promo kitoko, Rafingindu, muto akangi États-Unis numéro 1. Système militaire commando to, kenena bango na système militaire. 001 quoi, nyonso banda awa internet awa, Facebook awa, Google awa. Donc Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Congo, grande le bel wata. Mais pas na sikoyo, baptiste tout. Moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Rafingindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Rafingindu. Ouais, balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Rafingindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est toujours à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Loba il tombe même langage. Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui mais ça concerne tous les deux pourquoi même tu es sur langue. Expliquez docteur. Docteur, c'est l'orier, à ce moment qui est faible, n'a mou, n'a coupé l'autre. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a nanda pour azokokate. Azokokate, ma kam nanda pour azokokate. Et on a trouvé pour trouver solution. Azokokate. Non, azokokate dans le sens de l'expliquer non. Docteur, biso so ça. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et à tant nous c'est liboso, attention, pas stress, misala, mais dès qu'ils arrivent là, assis ma kanga sauter. Assis ma kanga sauter. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu, na cause un peu fatigué, na je peux pas. Boni boyko. Ok, na comprendre que bon, donc il boye ba problème pour itali ba tension, ba stress, ba surmenage. Ce qui mutu azana ba problème d'érection, ngaki na conseiller ka mingi produit oil. Maxi bien-être. Maxi bien-être, les produits produits 100% naturels. Les compléments alimentaires, les la vitamine A, la vitamine C, les la protéine, les produits en fait une fois tous les 2 jours. Les alina 6 sachets na kati, au sachet tous les 48 heures. Et comme ça, 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi bien-être. Thierry na kayua, ce qui m'a si bien être de Mobulu. Maxi bien-être, ça marche. Maxi bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Manga ya kopola et bébé saba manga tout. Do bato to zotanga wana manga ya kopola. Comme on a bango manga ropola, batuto tangi wana. Na lobino batuto tangi wana longola te manga ropola, et bébé ça manga tout donc. Chers amis internautes, bienvenue dans Quoi de Neuf, votre émission socio-culturelle présentée par Maître Joe Matope. Comme on a l'habitude de le dire, partout botin d'Arabie Saoudite, Zabaoum Nabino, Banamissa Nabino, Yango Terra pour tout satisfaire Bino. Yemoko de son vivant, le feu Kinkese Mené, le grand Kissimbi Atari Wambi, Kimankulu. Alors qui Victor Eleison, à l'autre continue Victoria certes. Et puis alors les choses que Victor Eleison et Zali institution. Dans les hommes passent, les institutions restent. Il y a un peu y moratika biso persona mais sika Zali. Mais si les lomas sur les autres continuent. Bande robilenge au bazo continuer dans l'orchestre oyo, bazo les mater ba baisser ba brater, biso peut rotika bangote na cadre ya pérenniser œuvre on ya munene, oyo Zali bon institution Victoria Eleison. Bana poto bana ya monde entier.
bienvenue dans Quad 9 Neto tout à l'heure. Congo pour moi c'est mon nene. Tous avons pour nous informer bino. Infiniment merci à mon ami Raf Ngindu, l'autorité morale du site. Tous avons bana misala na bango pour tout satisfaire bango. Yango te kutana ba élément au bazana biso awa. To kuti bango pera en plein travail mais ba accorder biso moi quelques minutes kaka pour boyoka bango parce que bazana studio na RTNC. Boyoka bango rarement moké et puis tout ça élément prochainement na studio mais boyoka bango quand même pour bangambo loba ezali. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons tout à l'heure, toujours dans la capitale Kinshasa, en plein Giringiri. Place de Yokuta Bande, on a biso bazo travailler. Et en l'occurrence, je cite on a biso toiture, na on parle de Tswaka, à qui j'ai dit d'entrée de jeu, Mote Nabino Bande. Ouais, Mote, tonton Joe. Merci beaucoup la disponibilité Nabino parce que tu écoutes Bino en plein travail. Mais bon, accorder biso quand même moi quelques minutes d'interview pour la carte de paix et visibilité Nabino. Libana ya Mboka. Congo pour TV5 les monde entier bazolanda bino sangoni boro banana ngo dans de jeu pour la bande rolanda bino. Bon en tout cas mokile ebi qui est dans la studio pour l'album disque na biso zobima maxi single les obima donc match d'entraînement donc yango eza avant 10 minutes donc après match d'entraînement de 10 minutes comment donc voilà. Je suis sûr que vous le connaissez très bien, il se distingue par sa linguistique et sa façon de parler. Il a un vocabulaire propre à lui, vous le remarquerez avec moi et d'entrée de jeu, on parle là. Comment te portes-tu? Ouais, très bien, là, pas propre, quand on dira à qui donc c'est belle, voilà, c'est mignon, c'est gentil, c'est propre, que voilà. Donc, on est là, dans des studios, vous avez coupé nous les studios, c'est pour cela, donc c'est vous qui faites nous. À grâce de vous qui fait nous pour les gens d'Europe qui voient nous dans l'Asie. Le fois nous venons de faire pour les gens voir nous dans la télévision dans l'Europe. Donc on a envie ça bana poto. Mangoloba qui yango boloba qui nous vend des carabou à part 10 000 bon ça les locaux mon côté bon. Et tout solo là il m'a solango. Tout me ko loka yango bien pele. Tout monde que PDG Marseille Mutambai. Abino il y a ça descendant. Ça petit et mené. Yo bonga na ngwaka, yo bonga na ngwaka. Monde ntiba. Ngwaka wana za langue nanga o ngana loba pour nettoyer les gens qui parlent mauvais français parce qu'il y en a beaucoup de gens qui font des erreurs à commencer dans les règles, terminer dans les règles. OK, bien veut commencer dans les règles pas ou vous terminez dans les règles. C'est pour cela moi je venu avec des façons de parler là pour nettoyer les gens qui connaissent pas parler parce que nettoyer parce que moi j'utilisais les mots en haut, en bas et en dessous. Donc c'est pas de langue de nous. En bas et en dessous. Je suis sûr que vous comprenez la nuance. Parce qu'on est la terre est là. Mais après les terres, c'est en dessous. Mais il y en a beaucoup de gens qui connaissent. C'est les sous-sols. Non, en dessous. Donc après les terres, c'est en dessous. Beaucoup de gens étudient, ils ne connaissent pas ça. Mais je sais que vous comprenez. Donc la terre avec en dessous à la fin. Donc ce n'est pas des langues de nous, c'est pour cela moi j'ai fait les langues là. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas parler français. C'est devenu pratiquement ton identité. Non, c'est mon identité, je ne saurais pas découvrir ça. Les gens connaissaient moi comme ça. Si j'ai parlé lingala, les gens fâchés. Pourquoi tu parlais lingala? Pourquoi non? Ce n'est pas des langues de nous. Il faut parler ça dans la méchant et puis dans la ce que vous comprendrez. Parce que lui-même, les Français viennent parler. Yara nanou, ndenge nini, boni. Mais pourquoi pas nous? Nous connaissons, vous connaissez. Il y a un moment c'est bon ami qui va comprendre que non. Méchant Zali. Et puis bah que bateau balobara soit disant ba kolo mouvement. Pour tout le monde, le mouvement, banini, secret, miliki, ciment, bon à refuta parler, balakalaka, balakalaka. So besoin de poser ma solo, botsande le bon na poche. Maman a bien un koi batiki, lakalaka, moni, tu auras bien cité même chose balakalaka. Te balakalaka, moni, ce qui batu bozo bomba vérité. Comprendre quelque part, mutu pas pe sabino. Alors Sabino te pombino peut-être botanga komba balakalaka bakomba balakalaka bapesa est-ce que mutu mo apesa balar na botanga komona te bobimi siko baba yuma bibo baba yuma alors biso na momo to sala carrière na biso parce que toza to sali 3 ans yango to kokisa 3 ans oyebi kende toza sur le site émission à part studio to kende ko pesa cours na vivre la musique qu'est-ce que la patience nazozonga wana kimia tsoka nazozonga le temps na mela mwasoye muke mela mwasoye le temps na solo na ndona grand chanteur azawa Keba Moussa. En tout cas motivation na yo za la nene parce que tu es généralement soy leader azati bato mingi basala ba foot de Mahomet mais bino ti bolo maintenir le lobo to kuti bino bien en plein travail des scénarios remercier déjà bino na par rapport à disponibilité na bino ndebo accorder biso mo temps so bino motivation na bino eza dû à quoi? Bon, en tout cas, vraiment, merci vraiment pour nous prendre FSOP et tout, c'est la programmation. Parce que nous utilisons ça la programmation, on a
et pas ingénieur Olivier pour te mémorer ce qu'on a RTNC quand John Missi tout pour tout ça là pour te ingénieur Olivier à qui on fait un clin d'œil très crédible. Ouais, en tout cas tout ça il après te mis à RTNC indique tout ça toujours mais pour la motivation vraiment et ça là on a bien parce que qui que là ça na battu belé qui que c'est na battu belé wana sikoyo batika belé pe bakima mais wa muke batika bisote. Toi, PDG Marcel Moutambaï, vous comprenez, c'est qu'à Bissoté, tout le rôle va venir à Ribo comment de Genève, donc il y a moi ça le rappelle Bengio, Bossololi, va venir à Edo les grands producteurs des producteurs, bah ma bonne délibé va tout ces mots pataniere, à Zawaner Mobe, moi Prime Deni, soit téléphone dit tout ça dit. Et puis ça Mosel Nzambe moko boya ça la teke no o bengani ngana parler là la parler. Non, Sambela on a scanté ka to Sambela dit. Mais kasi yango parce que moi je suis Victoria qui est ma sala mambutu ah mambo lata mambo yemba tous les cartons yemba tous les cartons lata tous les cartons à scanten tant passer père spirituel na tout ça mo benganga ozawa pidi za téléphone allo dit to sambela dit wa to sambeli et puis ça mo sala nzambe mo sala tiki oza la rafuta palete kota jeunesse qui misalo kotro et mda la rafuta palete des chiffres. Tu es là, on fout à parler. Là, on fout à parler, là, on damé. Il y a la technique, non. Quand tu as jeune, ça là, un mois, pour moi, on a le côté. Il y a un peu PDG Marcel Moutambaï, donc il jipa. On va jouer avec jipa. Jipa. Oncle Lapso, avec jipa. Merci beaucoup de Ronald Keba Moutou. Tous on a Keba Moussa. Keba Moussa parce que na sepela combat parce que mutape sanga ki kester. Af sanga so mutalinga bengo Keba Moussa. Sanga bengo Moussa Keba. Donc ndega ema olinga wa. Merci beaucoup Nderabiso Keba Moussa. Tout continue à faire une actualité. Les lots en la français, autre temps, autre mœurs. Depuis l'identité à Victor et Lesson Ezala, les autres moni pe vague mususu yeye et puis na bastille mususu na ninga ndule. Bino bozo craindre très na o bozo sala. Ponga na yoki na ki moso sango. Na santé que identité bolongo na identité te bozaka wana. Mais bino bozo craindre te que bato ba préférer ba se focaliser beaucoup plus na ba nostalgie o yé moko sala ki en personne plutôt que o bino boya na ngo e bala na penate. Bon moni bokoko soki ozo bosa na bokoko. Et ça, le boss a coutume na yo. Et donc coutume na yo, boss a ngote. Parce que Victoria, tous a toujours identité wana. Côté où le baos se wana nyangwana biso to betini si lo to beta. Et ça va rythme tout. Bastille tout est dans la carte wana. Pour côté où bon ba yemba biso do yemba facile. Mais côté biso do yemba na so do za la no programmation. Côté biso do yemba ba ko yemba te. Ba no sara ba demi-temps, ba no komati. Parce que kuna ça est court. On comprend mais côté moi on dirait à part chant oyo yemoko qui m'a coulatique la bino na manga yo sakana. Ouais non c'est normal côté ba détend on va yemba ça doit yemba danger. Oui mais danger. Ba demi chanson puis ba détend on va ça la ça doit yemba danger ko le kana bango moko. Mais ce côté ça doit yemba mino comme d'abord côté ba yemba mda donc yo kakatoli monganga mokolo ezali donc côté na mona ka demi te belé donc en tout cas na kuto yo pe mana mo moke ngana zongi to tire pona za ngaza kana mo songi moke to tire yo to ebi animateur to zongi na mo kumbeza makasi na animation lelo so to tali lelo mboka uti na mando lelo mboka sa ko tengama mboka uti na ba bloc belé kiliki na bona ngo tanga na za porter parole mututi yo assurance na zo zongo na ne na webisa yo depuis 2007. Il y a ça bango. Bango de Hollande bana besa actually. Yende motuna opesi ndotuni ndo moni kinanga zongi selo motuna pour pe batu bayoka. Depuis 2007. Tu attires à Markaka dans les jours les plus longs. Et il y a comme mon pépé na tina mo ya lelo. Ba maso babim ça va plan lelo. Ah babim ça va plan tout bazora temps pena européen mais yoka les jours les plus longs pour bazo ba cycle bazo ba vitesse yango ezo sala ba mo pena va faire lelo. Parce que depuis biso to pema ki na kata cage pour na entraînement ya ba faire dans les lots na sparring na o mati pena ring te ah tu cause na nga boy ba epi ke no so na professeur na bango oh ba epi ko so na professeur na bango banda otambola na micro na yo partout et si na ba parler na bango tuna pona epi ke lo beso tsiga yaki na kata fumbwa bersi asana ba biloko na ye ba ya mado ba yaki ba yelo batengama tout ça bona mais yo lobi bango tu yo prof na bango na lobi te ke otangela nga kombo ya bato na ebisi oki na osola na professeur na bango
banda lelo ti lobby bayebi yango o bako dissecter na rien bango ba élève na oya ko contredire yango akoleka loba oyo ngana loba bako fâché pe mabe mako oleka te oh ezala ba théâtre na bango monique mingi bon biso to ba étudiant université à Sorbonne tozala ki ba assistant ya tout na yo lo ni boka pe ya crochet pe ikangi pe mboka ya didi ye bonga balumuna mama benda tsatsa bonga be oya kinge ya balumuka nani atindaki oyiba makia soso oyaki donc na pompa ba mambu ngazo banga koso midezika chaturu jepe la citadelle ziki zenite na leka koleka te pakuru nikunyaki di makwenda ugenda uke oh ya mama ke magacha kumere kuye bayebi très bien ke wana osona tu baga likolo blagite lelo sikoyo moni bango tu bakei kwe moko bakenda osangana na liboke moko o comprendre so yo ki ba plan tout babilo ngo oyo zolobawa ya sika ezate tout ezana ngo ya kala elo olande ti mikolo to leka to sola na masana ngai pe animateur ya fali babi tango fort ouais masana nga tango fort abike ya bike depuis na sala plan na linda tibino bobeta kotana ya oni ataka plan na ti lelo me matanga moti na ope mailo kasikeza te na yebiseke yo po bango ke ti lelo kasikeza te oui elo kasikeza te ndo monique ngana zo boya na yo kaka to bopo boy terrain boya te ya sika ezate ya sikeza na ngote o ezo sepelisa mitema 4 minutes ba faire beta peto yo ka pe ba blesse créateur ba boaka ko boya ba dansa batu te na boy pe créer mutu te mais o ezo sepelisa batu eza ba bêtise o bango ba oyemba mais ce que qu'ils disent que les jours les plus longs plan na esala succès na tika la royemba ben sanité te et ce que oyé na 10 na 10 mi donc ti grand prêtre azalaki d'ailleurs ku te voilà mal à cause alinga ku ba ministère modèle wana te donc biso to zaye pena ba o ezaki na osala na mutaba marque à genou animation fois za la cantaise bino siko le londe bozot kumisa ba yuma o ezaki ba osala ba animation ba liboke ya cantine kaka toke ngana ko permettre lo ba teke bino bozo kumisa ti ko reconnaître ba teza honnêteté scientifique makasolonga na obetela yo masolonga na obetela yo soke tuna ba vena nga ba Robert kokota ba ebiso ke ya vrai soke tuna ba mpaka na ngai ba tutuka luji ba ebisa yo ke eza vrai tika tozongisa batu na animation oyo batu bazalaki susu te animation ya mboka lelo ekufa or ke batu babosani ke makambo ngo eutaki na baodeyo bafe na biso bamanzeku bafe na biso banani tu bafe na biso ya bakitambo ozo comprendre yango na moni ke non leki ba somona pe baleka kuna ouais yango na moni ke non lokola bango nyoso batengama bakena na bango na sakoshi moko bakoma na bango ba DJ bon ngana DJ te ngana za animateur bon oui nabenga mata na kombo atala ko po ba masa bakima na banzela wana bazala kasusu batala ko te bakoma na bango ka toke yoke loko yo si ngana mutali yoke loko yo te ngana muta melope donc c'est na bandi pena nswaka yo mama yo tri biloko nyonso ya bani donc ozoyoka animation eza kantaisé naza teke ya mulunga de malembi on a ebisi que match d'entraînement eza makambo eza ki toya kotalisa batu kopesa cours te poso to lobi bon ekomi ke non bango balobaka fo bafinga ka te non te opesa cours te mais tozola ki sa batu ke biso to vandaki na professeur to vandaki na grand prêtre donc ya buzo ba mingi zala te mais batu bazala ne na jeu ya matoi ba comprendre nini yo batu basali tatir na zonga na yo tozali nsoka solo na bandeko yo zaka na boud dans héritage wana à part chant à part mbanga skanten boko tika ngote eza nene nsoka te wana eza nango eza bokoko na mona ki musa yebisaki yo eza bokoko eza descendance moni biso to ba petit David nga na babenga nga mopala anki petit David qui a frappé Goliath une caillou dans la tête sans regardant la place sans regarder la place caillou ça vient. Mais il a réveillé le Goliath grand tomba. Donc, mon parlant qui petit David qui a frappé Goliath une caillou dans la tête et puis de Goliath, sans regardant, il tomba. Vous comprenez? Donc, biso taba forcément au ezake non, il y a blague était. Il y a au moins ninga ilo na loba mingi était pour dans na boulot kuna, fona zonga rapide. Ouais, pour te bino en plein travail. En tout cas, na boulot to sala mambo eza série à vie na biso. Donc il to sale on pona moni pour to ba comprendre bana mikli pe ba yeba. Donc il y a un moment on peut ça un message que bana poto bana mikili venanga Jamayele maman Odette Moke Bonzu Permel Michel Maître David avocat pour yazo sambele langa tina mikili kuna
osoni na nini na poto ya sambela sikoyo ya sambela bundela kana ninga edo ya samba kaka ya sambela pona ngata likambo ata bandi ko samba ko créer ba dossier maître David Nkombe azawana na bosanité na viena ngai Alexis Ngangala Sami Bitumba loke moi Lopez Sambi Gile Lubi ozo nana omeyaka maman Odette pe moke bon Dieu za makasi na prière ozo ba balobi ke non na pesa makambu to ko tika binote to landa lokolo ya PDG Marcel Mutambai en tout cas to zala to yoka zuwa te mais to luka mingi to tia maboko nde ba pe na biso jamayele voilà ozo continuer na ona batuna moi parenthèse ka muke inspiré ngande bandolo ba ozo mona pe génération lelo bimi na bi ke to tira zo linga makambo te mais to dinda no wana to vanda no wana génération bimi lelo bando yoka pe bazo bwaka nani pe na yo vanda abo ande ona bino ya Victoria na ninga libanda nani so bazo bwaka bo mona mayo pe ça va te sikoyo moni question tuninga eza question mo bien mais tu vas pour répondre ngo il faut répondre ngo mingi na ndenge ya idéologie pour biso to ba descendant et pas la mal à cause biso to ba professeur alors tu ero tu nanga ba assistant mo ba oyemba bo ça veut dire musique ya lelo et comme bien parce que nini musique ya kala ya o ezala ki liboso musique e bebaki comme ki batu ya intel ba fanatique intel mais le lorsque musique est changé et comme a to beta na kikoso soko beti na yo bien ba masa ba payer ezali so te kendenge zala ki ba tete ya omoni ba vie wana tout ba vie wana tout ba koti ba mai parce que bazali so na chante ba ya koto na biso ba mikitisa que petit mon pala petit Moussa petit Toiti bo pesa biso cour ba vie wana ba kolo mouvement no ebisa yo Moussa ebisa ki moni banze bona ba beta changa kara kumba o ka ngode na banzaki yo kozonga na zelise yo pamba na bandiko mitongela lilitaranga na sengi na yo bosa na ngata pa yo seyo okango de ataka leo via betango mais toi ce ko yembeli zo yembeli donc biso to yemba ba musique wana danger donc musique ya lelo ngana zo courager batutu en tout cas batutu musique ezo kenango kitoko mais sauf que basa la plus et puis nazo yebisa bana vivre la musique ba préparer basa la temps parce que bagarre aussi la tête tozo yebisa mo ba préparer parce que chant to kalamito to beta mat wana ba guerrier bazongi wana tangela nga ba père on entra wana ba passionnaire wana ba passionnaire nga tangela nga ba masa nga loka ba ankage wana ba masa na yebi na tanga ngande mutu na le noir ba boka kada bon nga na yebi masa nga ankage nga na yebi wana te na yebi ankage wana na yebi te donc wana otanga ba passionnaire ça veut dire bana vivre la musique ba se préparer Coupe du monde à 2017 bagarre na podium tokoye bana banani bazana professeur à danger banani bazaki na professeur à danger mais encore binoto ba leader batika bino soko biso kasi yango tozali bagarre wana bina grâce à PDG Marcel muta signé contrat wana yona zobelela ba sponsor tout l'air yango ezala te toyebaki te otocha bala rapide non PDG azui makambo boya botia makambo Coupe du monde à 2017 vive la musique podium moko siko total banani bazaki na professeur ya danger et puis banani bazwa cours mais biso tocha bango ba bien belé po honorable Onos Kaous grand pêtre professeur et va la mal à cause to beta bango mabe bon pas ba na lignoko te biso to beta bango mabe to beta ko to bango déjà bandakala biso to petit va la mal à cause donc na chante beta bango mabe donc bagarre ko sela te ba ye bango et puis yo bon on a maître d'école na professeur Onos Kaous ils a différent maître d'école la petite maître d'école la petite mais va la mal à cause de nos Kaous grand pêtre pour moi ni nakini faut pas comprendre vive la musique eza maison moko mais bagarre non faut pas tirer sur bagarre mais bagarre ko bagarre ma batu ba vandi wana ba tie bagarre deux chansons moko to tala bana ba msa son to ba créer bana oreille to ba yo kango to ba tira biso oyemba po ba tikeli pe to tira beta na pena bana ba jamosket wana ko to to tira ko to ngana banga te parce que ba miso ba ko mata te parce que ande mona boy ngana ko mana te nora na yaka na safu na ka bena kundulu musa yaka ko to ye ko to ndenga sana abela malade ya likolo so ko te likolo ba ni matene musoso ko ba boka moni ba boka lelo ko te ye bongo te wana to tira boye bien dans les jours les plus longs vous comprenez donc bana poto soboli bo benganga parce que tozana studio tozana taba dédicace na ko taba tuna ba vocal et puis soboli bo benganga na plus 243 89 71 44 813 plus 243 89 71 44 813
Bobenga Mopalanki, Borozwanga Petit David. Donc je remercierai tout, j'aimerais vous. Et en tout cas, c'est single que nous faisons à la grand cœur. Nous faisons single là dans la grand cœur. Nous avons besoin de manger tous les faux chanteurs. De manger tous les faux chanteurs. Et puis, nous avons dit que les voisins vont bimsa plan, mais pas à l'attention. Pas que plan, biso to salo, match d'entraînement. Nous avons compris match d'entraînement. Donc, nous s'entraîner, mais s'entraîner, 80 000 billes à 0. 80 000 billes à 0. Toutes les femmes, tous les garçons qui appelleraient moi, nous aimerons vous. Tous les gens qui aimeraient mener, nous sommes contents avec vous. Victor Leison, Jean 9-9, équipe de rêve. Jean Mayele, même corps. Comprendre. Christian Afoul, même corps. Venangaï, PDG Marcel Moutamba, yé, andimi a sombi la biso ba jeep. Est-ce que Moutabongo ma, ba koyo kele di kunya, Moutandima somba ba jeep, pour na musicien, à récompenser. Mais rolo bango boy na ninga média boy bi bo yebo taper bantima na baninga musupe basati. Pour notre information moi il y a pas longtemps, n'a peut-être on a linga répondre ngo que dans la troisième année il y a commémoration il y a liwa il y a Kimakulu. Artiste Kofi Olomide na Bobi Ronaldinho bolinga basimba makambo ba organiser ngo bino boza de combien d'accord na bango to bino boyi makambo wana te biso tozali na ve Kofi tozali na Wankovia tozali na parler na ye biso via benga biso poto beta ki concert qu'on a cheye apesa biso contrat na biso apesa biso la na biso abenga ki ka biso po biso petit frère en tout cas na yoka bato ba beta mais dès que bo beta la petit nanga même si nga vient na bino il faut na zong sa style de mon père même si on a vu na bino fona zong sa style petit vous avez grand chanter na aucun son ya bongoté donc oh lobi wana na que c'est mensonge c'est les gens qui escroquaient les gens qui violaient les gens qui mascarade biso dans moment Bobi on a dit pas ça mon ara king ça va ndenge mon bino te do wana koto wana na kotanga kutu parce que biso to sala boulot Victor ele son balobaki mututu yembela Kester la comment qui en bon mututu yembela ye na kata commémorer li wana e bo s'appelle o mona na ene na bino joli mobiala ba ki emene na bozu ba Bobi Ronaldinho bozu ba sampa bo ça eloko moko pona ko honorer ka grandeur ya ene ya vie atika bino omoni manga ya kopola e bebisa ba manga tu do bato to zotanga wana manga ya kopola komona bango manga ya kopola manga kopola yo bato to tangi wana na lobino bato to tangi wana longola te manga kopola e bebisa ba manga tu donc omoni biso to ba enfant de Dieu talaka ce qu'on a moment ba jipe zo ya ebele ba ndi matin ebele ba ndi matin ba tala make PDG ngo sala to sala te mena ebisi bino bana poto na ebike ba vena nga Jean Mayele ba Lopez Sambi ba Bito Kabe ba jipe Panda zo ba Wilimbi Moderambo ba ze bele wana ba permel Micha ya ba permel ba te bele bola na bo constater que bantu bandi na obora batuti ebele na ndai robora bino bokoti na liste okoyi batiki yo bora batu no te ngai tuka ngai na lingana lobi kaka bana tu ya mikili biso singe na biso to sala yango yo boyamba yango bana partout ya Londres Paris Suisse Irlande bo sala décité à toi to sali boulot numéro na ngeza kandi na lobaki plus 243 89 71 44 813 na pesi Permel Michel Mbote na pesi Lopez Sambi Mbote na pesi Guilherme Mbote na pesi Jean Mayele na pesi Mbote maître Jacques Mayele pesi na pesi Mbote na bosanité maman deti moke bonjour bisous maman na linga ko trop nongo prière pona ngapi tout c'est mon pas merci na mabonde lezo sala pona biso merci ma en tout cas ba tout na boaki te en tout cas na lingi bino trop mouvement ya bino yango yo single match d'entraînement beaucoup mona calamité na décembre to misa ba clip tumba la moko bozala décité certes gloire à Dieu amen. Merci na yo mopala zonga pour travail zo c'est là le temps to conclure pena ba master le temps pour nga pena pesa Léon on saluera 5 personnes des masters na ngana Kinshasa Daniel Bomba Lubaki le bulldozer tozana au master tozala toujours trésor tambe mo passe R13 on a ba master na base na nga yakin do so ngolonga nga ko leka kuna te pour leka te nzele rezalate et puis na côté poto na Paris Popol mo pasola Interpol amis, frères et confrères, Moteno, camarade, Hugues Mbala Basco, et puis à toi mon ami, Toshanvumbi le Boursier. Na Londres, dans salut Moutoumoko. Joss Tingoma, de Liverpool. En tout cas, chers amis, on est dans les bons. Merci beaucoup, Nanion Sosala pour Nabiso. Ceux qui n'attendent pas, Kosilikate, comprendra que quoi, Batikio. Merci. Je conclure Nabiso, toi, tu. Non, on est autour de la ferme, on a. On a parlé. Tu n'as pas de oh, t'es. Yo goso luka nga suka na point na ole kana passe l'andela mais on a roloba bon ça va mais on a expliqué et là moi yo comprendre moni Jésus ti ya wazana ko tambola ba apôtre tout 12 apôtres tout bande ko tambola na Jésus lekina ya zala kite ya na ya zala kite sauf kaka ndeko moko ya zala ki
pembeni ya Jésus et on aime ça la Jésus faux mais tous les apôtres batambola na Jésus et là na moko te mona mama leki mona mwa boyena tout le monde et voilà mal à cause azoba na balabala donc ndenge Jésus abanda récupérer yonde Abraham ngai kingande yonde Yakobo ngai Yakobo kota na mulongo wana keba Musa kota na mulongo donc serrer sentir voilà yangona ke Victoria et là ils sont à luta à continuer si lelo à luta continue à pobiso to apena ba vrai descendant ya voilà mal à cause donc 3 ans sans voix mais idéologie toi normal. C'est normal. Ouais, pour la dédicace. Merci à toi. En tout cas, nazo pesa numéro nanga po Monique na likaratro. Na yebike batu mingi ya mikili baloba ki non. Toi tire ceux qui basa l'émission ba masa tout ba pesa ka ba numéro mais ya pesa raté mon lelo. Numéro yango yo. Bozo pour na bandi déjà ko taquer déjà plein. Donc batu tout oyo ba fongwa makana kata G. Na boy que non na kimio côté mo boy to liaka no pondo falo fongwama mutu na ngai wana mutu na ngai fongwama ndenge fana ngai do Monica a fongwamaka fongwama ndenge Montana ka Bumba il était né de Paris à Sololaka Solola ndenge ya nanga Dede Bikofa Sololaka Landry Bisidi na bosanité Blaise Douda Moshino et à part ça c'est ba Maïmon à l'impresario et mingi nazo pesa mbote na batutu o balingaka ngai ve na ngai les boursiers Mubiala Mayimbi le président ve ya parler ve na ngai à Tokyo ve na ngai à Japon donc bana Tokyo tout bana gal bana Silimba tout masa na bino petit na bino ye makamudana na démarrer bokota na singa mulongo ba maele bolakisa famille bolakisa tout na kotanga ku ba kombote famille bolakisa famille Boulala, Fafa Boulala, Fabrice Boulala, toi tire aluta continua. Numéro nangezali plus 243 90 72 544 19 plus 243 90 72 544 19 ce que bengi ozwangai moko toiture et ezala bien to landisana tchak tchak nengezala rare. Merci toiture. Sur information ezali to royal lisusu. Merci. Donc merci à toi. Na chaîne abino yo Congo Promo TV5 mokili mobile TV5 donc banana ye moko boss azana mikili Prof Ngindo Raf Ngindo très crédible Raf Ngindo en tout cas ezalande boye kozala na basoda ya boye bikota kota mo na pena kazo kota pour nos patrouiller ba faire et ça là moi bien en tout cas bye merci na yo toiture ngalinga ko mone mingi ekendaka ezanga des sens keba Musa keba pokinga lobaki azo chité na biso so ngo bengi Musa keba so ngo bengi keba Musa to komi na biso na suka oloba nini na bandeko to bazolanda yo te to ya prochainement ozo bino pena na ndenge bozo okotisa pena masolo to libérer yo continuer musala bozo en tout cas merci penda Congo Promo Congo Promo babi awa mokili mbetala quoi en tout cas na efsaka bana mikili bana bangola bana États-Unis ba ki match d'entraînement zoya avec force quoi avec la force faut attirer l'absence là parce que tu avec force on va comprendre de 4 chansons génériques plus bonus c'est ça surprise donc le bangoté aura bonus mo donc à part ça donc mon numéro na yo mo bato na yo mais on a pesaka ka numéro na wanga benga na plus 243 89 93 26 253 do benga plus 243 plus 243 desalara 89 93 26 253 wano benga Musakeba to sololi kitoko grand prêtre Ogazi Manhattan na bo santé koko tuka di villa ko na kati ya Londres quoi Emmanuel Ungaro bienvenue masongi na kati ya Bela quoi vient nga Bremi Betazin mais certes na yo donc tout ces mou pataniere pichu kimpola Apocalypse 22 allez l'incoï donc ben certes na bino tout na biki awa to bagarre match d'entraînement kala mingité ubima donc au niveau quoi au niveau Keba Musa yo zano chanter au lobby mais na soka au lobby ka ta velo moi 2 secondes pour continuer na auto continuer na master pe moi 2 minutes ka pour terminer episode de Jansuka ngani asalisa lelo yo mboka mobimba bobima na bandako nazali koluka ya ngai mobali abimaki na ntongo kotia mai na ba fleur sima ya bukeli nga perose fleur. Et donc, on les gars producteurs des producteurs quoi. Marcelo pe na moni ayi auto yimba déjà nga pe na yimba. Ouais Marcelo poussant non Marcelo to comme na biso na suka bo comprendre que poussant non
Bon, comprendre que tu as besoin de souka, toujours conclure déjà. Marcelo Azari na 4 secondes na cabine, on doit poser moi témoin. Il pas moi batunaye, moi bamote kaka parce que balma sta balbi pratiquement nyos. Toujours mina besoin de souka. Marcelo olobi nini vite fait pour te conclure na biso. Ouais, et certain na batutu et certain na bana poto, bana kini Angola. Moi c'est Marcelo, chanteur ténoriste na Victor bana poto baebi. Donc mingi ga idoja match d'entraînement ne no bo ki ne ba masa tu ba lobeli. Donc mingi ya rolobeza te donc pour peut ça confiance, parce que tu as petit, il y a eva la mal à cause et toi na idéologie, tu na maele ba savoir où eva la tike la biso. Donc tu décevoir binoté na match d'entraînement pour ça confiance. Donc ba certain ebelé pas le PDG Marseille Moutamba et l'homme de l'ombre à l'objet cette fois-ci avec Jeep il y a 0-0 matricule quoi. Donc tout ça d'ailleurs c'est la PDG Marseille Moutamba certes belé et puis certes pas il y a les pasteurs Alex Prince Arsenio Fanzali et certes pas il y a Dauphin Diambuka ou il y a Claudine Mambo et Beno Mambo Moïse et puis et certes pas il y a honorable Oswald de Paka ou il y a Mireille Paka et certainement il y a Kiafuga Benjamin, Jean Lungu di Chongo, K17 Force. Donc pour un number contact, plus 243 89 79 190 20. Plus 243 89 79 190 20. Motema ezalaka na caprice nango lokola mwasi azami alingaka manga mobeswe miso etalaka bolingo ekomi otala avenir nzambe motakela bolingo ye moko aloba te ajoute masana tiaki motema fudenga deo arandanga mauvais service ajoute. Merci Marcelo, on a vu que Batebele va se peli et puis extrait oh se peli c'est peu bandero le marabi sauter encore une fois. Ce qu'on a tangioté pour s'y l'écarter. Comprendre les gars que solo là, notre numéro est affiché plus 243 81 051 54 23. Numéro est Facebook na biso pekara kombora ezawana Joe Matope au côté wana au mon page na biso ba publication na biso sur toutes nos émissions au moment ngona bolandango ba demande d'amis, ba suggestion, ba remarque, ba soutien na bien surtout on a besoin nango. Oh tout personne a besoin de marketing, il y a business na il y a elo on a émero il faut tout ça lango marketing. Tout ça nous sommes disponibles contact na biso peut ko sala musa ndenge lo ngobani kaka po le komo ya elo lingé mata et comme na place aux souhaité. Et puis quant à moi j'ai dit merci pour finir à mon ami Serge à mon ami Serge Mpiana, notre cordon, petit frère propre, à Salarawana pour nous encadrer. Et puis à la prise de vue au fourré au moulin Négan à Lobaka. Cédric Bakaman, le meilleur Salarana Bisso, on a rappelé Ngamakombo, on a vu qui Yandaku. Merci beaucoup pour le travail abattu. Bande retourne à Potou, bande retourne à monde entier, bande retourne en Afrique, partout, Bolanda Bisso, Tolingi Bino Mingi. Bino ba gros bisous, bon ça a toujours en contact na biso. Ceux qui n'attendent pas na répéter les sous, ko silike la ngaite. Comprenez que au koyi batiki yo. Faut te za ngaite, numéro yango wana solo la ba solo la. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye.